Yeah. Alors, aujourd'hui, Fally Poupa a commis numéro 1 alors qu'avant n'était pas numéro 1. Et en Afrique, Fally Poupa, au niveau des data, il est 14e. 14e. Ça, là, maintenant, ils mettent rap, musique urbaine, il est 6e. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ekpeo. Biswana tozongi lisusu. Bollywood TV. Katazoba, chronique intelligente à la présentation. Eagle Woman, la maman des aiglons. Ndeka Tokendana systématique et changeate. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide, mais c'est plutôt la confiance qu'on met dans cette aide. Mesdames, messieurs, nous sommes là. To bengana, to partager, kandinge zalaka, mettons des likes, communiquons largement autour de cette émission. Pourquoi pas cette chaîne, partagez le lien, parlez de nous autour de vous. Katazoba, la chronique intello, Bollywood TV, Eagle Woman, encore et toujours. Tozawana et Tozakaka. Nous allons remercier nos nouveaux abonnés. Bato bazako bakisa makaka likolo ya ba abonnés na biso. Topesi bino merci et merci à toutes ces personnes qui soutiennent cette chaîne balandaka biso tous les jours, vous qui nous suivez tous les jours, vous qui êtes là pour nous à commenter, à liker, à partager. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre aide parce que chaîne ibandaki muke ils ont mata bien ti lelo pe boye qui te connaît lengi. En tout cas, merci sincèrement à toutes les personnes qui ne nous lâchent pas et qui sont avec nous sur Tangawisi TV et aussi sur Bollywood TV. En tout cas, merci. Bientôt, on va commencer à combiner deux chaînes. Hein? Et deux chaînes, il y aura des émissions ici sur Bollywood et aussi des émissions Misusu, Tobando Salango na Tangawisi. En tout cas, sorry, vous s'abonner à toutes les deux chaînes et vous allez payer ma bête parce que kuna tout ça là est fort que n'ango moi genre moko boye ba émission ya awana ba émission ya kuna pour une forte audience. Ils nous ont cherché du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Babundi si chaîne et ça li que to fungola une deuxième, tant to fungoli une deuxième, première chaîne petango zozonga. Moi tout ça la soute to continuer kana ba chaîne nyoso mi balindi ngwana et voilà bato bazolu kabiso to limwa na YouTube wa en tout cas désespéré déjà. Commencer à désespérer parce que niveau nga na siège na YouTube wa yaya. Ti monsieur YouTube yemoka kolemba kangi. Tozana binoka awa. Parce que ba analyse kitoko boyenga kotika nanga ngoteka pona bato moko boye. Bazawana ba comprendre makambute non soki ozopola soki muninga azo gagner yo biso za chaîne ya vérité toyaka tolobi o ezo monana o ezo yokana yango toyaka koloba soki bazoleka o baoleko soki ozopola tu ne vas pas faire en sorte que bato balimwa na YouTube po baloba te ndenge ozopola po ata biso tolongo na YouTube o bando pola no kaka. Atanga na tiki YouTube lelo fere ando pola na ekaka. Bobando ke na ba plateforme bokuta yazaka na ba écoute mukie par rapport à Fally. Boko kende na ba data kuna mikolo ba biso système ba data avec coach Mathias. Boko kende kuna bokuta ka Fally azoleka ka affaire. Atanga na tiki na nga YouTube. Fally ando beta ka affaire. Na ba plateforme, na ba plein, na ba makambebele, na ba tube. Yali kambuti ya biso to longwa bosala ndi ba effort ango pe bodiembela Fally te bosala ngo bino moko bodiembela ka pe Gims te ba effort ango bosala ngo bino moko lelo bokomeka ko diembela Gims bosala kananu ba effort bino moko na âge ozanango na nombre d'années osali na carrière okomi na yo enfant adoptif ya Gims. Et ça le sonité.
Yango bolinga biso totika YouTube parce que la vérité boye biso ka mtolo bango. Biso ka mtolo ba vérité aboye. Menga nazo prévenir bino atanga na lembi YouTube na tiki nanga. Fere ando polaka na ba plateforme. Oke na Spotify fali obetai. Oke na Boomplay ba obete 10 heures ba obetai. Oke ndesoki na nini su mususu za su ya muziki ba obetai kaka. Oke na Snap fali obetai. Atanga na tiki nanga YouTube. Donc bo supporter biso tozala wana pour na ko rétablir ba vérité kaka po biso loba ka vérité. Biso loba ka makambo to mona nde to monela ngonde ezokende ya onka to yaka koloba. So roza moto affaire o sepelaka te. C'est désabonné na yo kende na yo aussi bo se désabonner ko tout tongo. Mais bo banda ko combattre ba chaîne ba tout te ke fo biso ka to limwa wana boza ba faible. Wana boza ba faible parce que YouTube pesa la compétition. Soko lingi yo za la meilleure tika chaîne muninge zala yo pesa la wana comme ça bo compétir bo bunda. Soko leki se koza meilleur. Ba comme meilleur te en éliminant ba adversaire nyonso o bomi batu nyonso bomi ba chaîne nyonso yo tika li yo moko o lobi oza meilleur te. Batu tout bazala wana yo siko bima meilleur tout ala yo. Wana ndi oza pena meilleur. Donc voilà, on va faire tourner toutes les deux chaînes. Tobandoki nango bongo, je crois que vous avez peka un avantage na biso nyoso. Et voilà, ba bazo souhaiter biso to limo na YouTube. En tout cas, bo ça na bino déjà projet wana. Bo ba ele ngo bo ça ma mususu. Pour niveau to tika na biso te. Si faut te fungola ba chaîne chaque année to bando sala ngo et puis batu bando ya kaka. Batu ba banda ko ya kaka. Voilà. Alors, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi Gims est en train de soutenir Ferry, comme il n'a jamais soutenu Fally. Donc, tu commences la publication, moi, na story na ye, photo à Ferry. Donc, voilà. Alors, on a statut à mettre Gims, page belé, va sali, ba capture, nango, ba partager. On va en parler, mesdames, messieurs. Vous savez, dans la vie, so mukola do peso conseil à bandika, tu sais petit dans la vie et le wane ba isaka bate belé surtout ba père balinga ba logique na ba français so bando peso conseil so bandika, tu sais mon petit dans la vie odobi mamba minene linge bima alors déjà tangu Ferry Alonsaki affiche officielle. Il y a Paris La Défense Arena. Gims avait posté sur sa page Facebook. Gims a posté qui Ferry. Dadju a posté qui paie, batsa qui paie la statue. On a la première annonce, il y a eu Arena. Gims et Dadju ont posté l'affiche officielle de Paris La Défense Arena de Ferry Gola, l'affiche du concert de Ferry à You Arena. Gims et Dadju ont partagé, ils ont mis sur des statuts, c'était ok. Pour le lancement du projet, quoi. Pour le lancement, il y a annonce, quoi. Première annonce, va poster qui. Tovandi, aote ko poster sur le moro boy. Et lobi awa, faire a kangsi ba photo na ya noir et blanc, a tient la page. Gims a récupéré les sous ba photo wana, a tient ba statut. Alors, nga Nathalie na sali constat moko boy. Déjà, à ce qu'il paraît, déjà on dit que c'est Gims qui produit le concert de Ferry à You Arena. Et que Fally Ipupa était au courant, ils en ont parlé avant, nanani, nanana, Dadju et ainsi de suite. Donc c'est un projet de Gims, Ndeba Oloba. Mais ngata on a moni, na koti na billetterie à Paris La Défense Arena, côté batiaka biographie artiste, batina producteur, na moni kombo a Gims te. Peut-être babatami, batie mutumusu liboso. Na moni kombo ya Jomoro Boy, na bosani kombo na ye, batina Mark Tabu. Pour na bato balinga ba preuve, vous pouvez aller voir, et c'est le quoi bombate. Au côté na site à Paris La Défense Arena, au Betty Ferry Gola, au roman la biographie na ye mouké batie wana, et puis batie producteur, ou azo produire événement, kombo a Charles Taboueza na Jomoro Boy. En tout cas, na moni kombo a Gims te.
Bon, ce qui peut produire batami, c'est pas mal. Mais par là, je veux dire quoi déjà? Si réellement Gims Moutazana Katia projet ou ya yu arena ya ferry, a censé à soutenir Ango. A censé à soutenir Ango. Alors, et là, si on a un peu compliqué, c'est que yé mon copain Gims ana yu arena. Ferry yu arena, yé yu arena, mais azo soutenir ferry. Alors que yé mon copain ana yu arena naï. Voyez un peu. Parce qu'on a un peu moins charbon. Et puis, qui s'était qu'on soutenir mon même si je pose un événement. Mais bon, un événement dans la même salle, dans la même année, mais talaga, yo arena, et puis yo arena, mais autres moi pour trop. Yo mo si rosa trop sûr, ton dénin, n'habité. Bref, ils accopent na bango. Alors, le soutien de Maître Gims pour faire égola, ngana zomona ngona ba voler mi bali. Voler à liboso, peut-être voler misatou. 3 volets. Voler à liboso parce que azo faire partir na cop ya production à faire ndenge tozo yoka soki eza ya solo. Soki eza ya solo, voler à liboso parce que eza parmi les producteurs ya événement. Deuxième volet, c'est pour aussi faire un peu du pic na moi passer pas Fali. Et puis troisième volet, azo soutenir yebongo comme si azo sentir que faire aza penza na besoin ya soutien. Pourquoi aza penza na besoin de soutien? Parce qu'il y a moko capable. Je vais m'expliquer. Allez voir sur toutes les pages des stars ou minene boyebi. Ba star nyonso ba soutenir ba concert ya ba ninga na bango. Parce que les anango lukambe bandi le loté. Tous les stars de grande renommée ont eu à soutenir un événement, tel ou tel événement d'un artiste X ou Y. Que ça soit Booba, que ça soit Niska, Dadju et ainsi de suite, Karis, nanana, ba Inos Bitou, ba artiste et tout va soutenir ba ninga. Mais, on a monaka. Et ça là, par exemple, Karis a un concert. Ce qui n'est pas Dadju a soutenir yé, a ozoka affiche na yé, a tient un statut. Moussou soupe soka lingi a posté pendant la page. Et souka awana. Mais remarquez avec Ferré, comme ok, on est moi trop. N'importe son alors makambo na on maîtriser aller sur les pages des artistes ou ba soutenir ba concert à baninga. Publication ezalaga moko isili. Soit à poster na page, soit à tirer na statut. Et si la bon. Mais ce qu'on remarque Gims na Ferré, et comme ok net moi trop. Alors pourquoi est-ce que net moi trop? Ya liboso ezaki normal. Affiche bimi, ba annoncer you arena, ça fait boum, ba tina ba statut, tokos. Ya mi balepe. Aposa ki suni nango so ya mi bale aposa ki ndike lo mo boy wana. Allez, oyo siko fait la publier ka ba photo ka ya pamba. Na page. Gims a récupéré photo, a tina moi son ya Ferré, a nietiki na statut. Et comment ça la moi trop? Et pourquoi comment ça la moi trop? Moi je comprends que bazo sentir que Ferré m'a pesate, d'où il faut booster. En tout cas, c'est ce que moi j'ai senti. Makambu penezo pesate, Ferré pinche zate, d'où il faut le booster. Ya moni Gims ça ko arrêter te, ko zongisaka ina ba statut. Tala soutien à l'artiste ezakaka mbala moko et sili poste ga moko statut et sili et ezalaka bongo so moni mo 2 fois 3 fois timba omoni bayela ki biso loyenge moko awa ouverture billetterie ateki 5000 to boité to mona ba profiter mais to ndimi quand même faire ateki 15000 ateki 15000 ateki 25000 nyoso wana ba image to mona raté funaki yango wana funaki za wana ya magasin za wana peke filmeke batawata bazo paye ba filmer bino bo peke bo filmeke te
Batu bazo somba billet mais ba filmer te. Na monoko ka bateki 15 000, bateki 20 000. Oh, il y a une forte demande, il y a une forte demande sur ce billet. Maman, forte demande. Tango to monaka ba image ya ba solde. Bobi na poto so ba sali solde. Bobi nde batu ba niata na ka ba kota na magasin. Moi j'attendais les images comme ça. Na mona image mona Instagram. Batu ba koti na boutique, bazo wele la ba TV, bazo wele la biloko quand c'est les soldes. Batu ba kenda ndingwana. Solde na boutique. Moi je m'attendais que tant ba golo ba balancer biso ba image, to mona ba image moko batu ba kota na Fnac ba wele ba biya fere bongo. Basali mulongo libanda bazo tindika na ba oniatana na kanza ki pene kozala bongo. To mona ka boye ndomboli na lati bilamba malili. Ye wana kena Fnac a telemi libosa ordinateur bati ba rouge na ba bleu. Azo tuna ka madame wana, ça c'est quoi? Maintenant ça c'est fini. Ça c'est resté na bien au théâtre mango botonini bo laksabatoire. Mango botonini. Bosombi ba billet na Fnac bo laksa sac wana ya Fnac. Tina mona sac wana na ba statut na bino. Bo poster bona ba chaîne YouTube bo poster. Ok na Fnac osombi billet ba tielio na kata sac. Kangaka sac wana photo bo tia na ba poste. Eza asiko ebele. Boni kokosa batu boye ko? Boni kokosa batu boye. Ya ba fanatika fere batambula ate, batutu ba osomba ka ligne, baza ba koka. Baza ba koka ba bima ate. Ba osomba ka ligne. Kende na Fnac mi filmer ndengo osomba billet, ba tielo na sac, osali capture ya sac obwaki na réseaux sociaux. Bongo te. Pour une première fois, na mona sac wana ba koma Fnac na moni yango pa mutawata. Pour une première fois. Biso za na poto te biso za na Afrique. Mbali boso na mona sac wana ya Fnac. Na moni yango pa mutawata. O batu faye ba laksa biso ngonde batafere, o ba oganga na ba réseaux sociaux ao. Bozo somba billet, tout le monde a ba sac te, tout le monde a ba vidéo pe ba billet te, na monoko ka billet zo te kame, billet à faire assis d'ici déjà. Je vais vous expliquer une chose. Tango bati ba billet na Fnac, bo délégué mutu moko aki a Congoli yango tout. Après ekotsa wana ba shop, na banganda, ekotsa wana ba salon de coiffure, na ba château rouge biloko wana tout. Na minute osiko bo sa la porte à porte. Ebelo nezo revesi. Parce que au sentir na billetterie et telemi. Parce qu'il faut aussi ça non o eza na banganda na bajonga na banini. Bo bimisa on na Fnac, oui, ba noter très bien, forte demande, ba teki ebele. Il faut aussi ça o botie na banganda po boke ko bimisa mususu. Et moi j'avais compris, je savais qu'il y aura un moment ba ko telema quelque part, nde siko ba telemi. Au moins billetterie à faire. Tinde ba fungola kinande ba solo ba 15 millions vendus et faire azoteka et billets zo kende. Nebe que y aura un moment to comme na place mobo et to telemi. To telema pourquoi? Parce qu'il faut bo écouler o ezana ba maboko na bino. Na boka ba era ba ndombolino, ipa ba jonga. Na kombo mosu ba tangelenga na ba bi place ba oteka ba billet. Kombo mo eza moi jarboy. Ta côté ba oteka ba billet. So soki ya lengo soki nini. Kombo moi genre. Il faut bo écouler wana avant bozonga lisusu. Yango mona il y aura un moment mona bien billet telemi. Après ce que sili ba kesu na loyenge. Na minute osko to telemi nan. Ba écouler na oba na ona maboko. Ba jeune sona bo sala to comprendre. Alors, revenons sur Maître Gims. So, mon Maître Gims a posté à faire tout le temps, a senti qu'il y a un blocage quelque part, d'où il faut booster. Il faut booster, il faut que tindika, Tu vois? Il faut que tindika. Ba on se ba mon abo, Maître Gims na fait bolingo, na moni page moko ba komi, Maître Gims na fait bolingo ya bandeko. To boy te bolingo ya bandeko, mais boye ba ki fait gaza kilo yango Gims se donne la peine ya ko booster. Y'a moni ba statut ba nini ti conseil que Robeta Gims a publié fait à 5 fois ta 6 fois c'est qu'on n'a jamais vu avant basta ramine ne ba pesa ba tout coup de pouce ba posta mba moko to silani
atie na statut mbala moko toleki a posté mbala moko alobi venez nombreux na concert na ye il va jouer boye soit soki aza invité je serai invité soki pe ko annoncer te a posté kaka esuka kaka na moko mais ndenge baotiela affaire on sent que mutu mo baotindika ya otindika baobooste ye pena ya na ebisibilo ti tokoma jour à concert ya fere Gims a posté fere ata ba 5-6 fois botalaka ba page na ye bien a posté fere ata ba 5-6 fois donc sans pena que mutu mo baotindika baobooste baopesa force. Alors moi je trouve ça triste parce que tozongaka moi quelques années en arrière et lobi nango Fally Ipupa maloba na nganga mabata ba Rolanda nzela na tiki me botanga kombo Fally te. Tozonga quelques années en arrière quand Fally faisait des featuring quand Fally Fally faisait des feats muteke umbo wana lobaka nini o asala ba featuring po ba chaye poa abenga batu ba ko chaye poa lelo o Gims azo sala na feri na yo arena po akutu eza muki ao chaye pena kilo ngamona sika mamna lobaka tika na sika na ngai eza pena video moko fera tala muto akomona video wana tindela nga na WhatsApp numéro na nga na posta ngo boyebi botindela nga na WhatsApp eza pena mizo moko fera sala aloba ngo pena munoko ke ba mususu basala ba featuring po ba chaba ngo poa babenga batu ba ko chaba ngo poa biso bongo te lelo o Gims azo cha fere eza poate me a kilo yaya pour niveau bazo booster nanu ba posta mutu 2 fois 3 fois bongo te na ba événement ils a raté même quand Fally a fait You Arena il a eu aussi des soutiens d'artistes boke eta la nombre de fois ba posta e kambala moko mokobe mona mokobe a posté aigle courage au mona nani so a posté tu vois basala kambala moko esili wana quand on sait que l'artiste est fort déjà. Soko moni mutu lokola Gims akoma postaka ba 2 fois 3 fois ya sangwa mawa bo sepela ten ya sangwa mawa badu tindika fere ya kotindika on sent que allégé ba chepe na kilo Gims a ocha fere pote me ocha e kilo au côté pena mabanga po koma kilo avimba on verra ce que ça va donner tant ba yebisa bino ke bokoma na nuté bochaka tembe bokoma na nute bochaka tembe lelo fera kobeta You Arena na 2025 oui mais kobeta ngona ba pasi nini akobeta ngona ba douleur nini et puis na configuration nini c'est ça le problème ya loka boxer à poids léger abunda na poids lourd oko gagner mais ko gagner ne longue déformé moko ba kota lotin famille no ba kota loté elo fera osala poids léger siko à côté na catégorie ba poids lourd pa bunda box na mitika fourmi ko gagner mais ndenge ko gagner le ndenge ko longi ko beba miso ko kangama munoko ke baluki kota litoi o gagner na o mais elongi siko yoko poizonga fota ba 1 mois et ko fera do sala wana. On a vu des combats de boxe comme ça. Au gagner adversaire, moi les gars makasi au gagner mais à quel prix? Au gagner maintenant moi mbebo kei mbange bukani de longue déformé. Prix ya ko gagner na o yango wana. Nde loko ba fere ba osala. Ozana on a poya Fally te kende ko signer You Arena. Ça peut réussir, mais la douleur nini? Obeta ngo na mabibi nini? Nzambe toko maka jour ango na oka plaisir omone loko esala mana jour ango na minute babia You Arena ezo stagner. Pourquoi? Parce que yo babimisi na Fnac babimi bayanki na Fnac bake bimisa ngo tout mais pas jonga sko ndenge ezo traîner yango moni sko moi calme ekoti moi kilo ekoti ti ba ko épuiser wana bazongi su ba ke sili sandam so wa na billet 100 billet na maboko so ka teki sana su sili azongi su na Fnac asombi su moi 200 aki ateki su ba ok na oka ndingwana. Bonne chance
total à l'Europe, ça na Gims mutazo soutenir bino. Gims a adopté moi na moko ya mukolo. Fait la comédie Gims bébé, ba soutenir ba memaka ba tia na ba statut ba sala boy. On dirait bébé moko boy. Na 20 ans de carrière. Quand Fally a fait Arena, on a habité soutien à Gims et Zaki na niveau. Ni, je ne sais même pas s'il avait posté. Au moins, il fait rien à Fally. Gims a soutenu faire mingi. Batumsu ba kanzanete a lingi faire mingi. Amon ande faire la musika mingi. D'où il faut le pousser. C'est la simple réalité. Il y a le roi de la famille à Congo. Maman linga mingi mono za kizengi. Nete so bosala constant na mono za neti kizengi. Aneti maele koka bien te ye wana ba mama bonde la trop. O bana bango normal abika ba se débrouiller na bango. O aneti maele koka bien te neti moi tente moi nini ye wana ba soutenir mingi potala kaka. Ilo ba sa affaire yango wana. Babi ke Fally déjà grand prêtre ba pété déjà respect. La Fally est arrivé. Hein? Artiste ya bled. À côté li bango na France a tia bango mulunge o ya tia bango. Fally a tia Arena a reporta te. Na ko tia na ko beta Gims a reporta. Tu vois un peu ça? Donc un artiste venu du bled a commis la notoriété na France tina niveau ya Fally, c'est pas de la blague. Yango no moni tika bango ba soutenir et bon sono. Mutama kolomi balé a otambola ye moko. C'est tout simplement ça. Moi, na makolomi balé na moi na ze bon sono ba otela mukongo nani. Moi na bon sono. Soko ba memi moi na bon sono boka moi. Oya na makomi balé otambola ye moko bien. Fally na faire ka yango wana. Donc elengi sanango binote o Gims azo soutenir mingi faire et bon sono yaya. Voilà kutu yana besoin lunettes te pour monango, c'est clair. Fally a des ambiaka, Fally a des prêtres. Aboli Arena a tout moni mambo salaki plaque bima. Comprends? Donc les loso Gims a soutenir Fally te, c'est considéré comme Fally a mono za na makone mi balé nyoso bien. Il faut pas même na mukongo mono abuka na makolo. C'est normal, mono zo bela poli yende ba tchaka na mukongo. Normal. Alors, ngana za ko apprécier mingi silence ya Fally. Aigle koloba kutu eloko te. Tika bango ba kende ba kende ngwana. Koloba no kutu eloko te, donc silence na yo et bien. Vanda no ga silence ndo vandi wana. Parce que na minute moi je ne pense pas que Fally a besoin de soutien à Gims. Otali carrière ya Fally ndenga banda na place à komina makambo sali. Moi je ne pense pas que na minute Fally a besoin de soutien à Gims. En tout cas, je ne pense plus. Ba musicien nde ba komi na besoin de soutien à Fally. Fally a besoin de soutien à Gims te. Même si c'est vrai que un featuring avec Gims est poussé sous makambo loin, mais Fally penza sous tali pena bien. A besoin mingi ya soutien à Gims te héros. On dirait Fally s'y a commis déjà. On dirait Fally s'y a commis na déjà. Proverbe ototanga ki ne bandeli e bisi biso ke soutien oyo baza ko apporter biso yango tende soutenaka biso. Soutien liboso eza confiance oyo soutien na soutien o ba opesa yo. C'est bien de soutenir quelqu'un oyo moko pe na confiance en soi a pe na makambo. Quand tu soutiens quelqu'un oyo na makambo te, moi risque eza. Je pense qu'on connaît tous ce verset biblique où le bas qui ba opesa o azanango ba obaksela e. Ba obaksela o azanango déjà. Ou azanango te ba kolongola na mwandambo azanango. Comprendre? Ou azanango ba obaksela lisusu. C'est-à-dire que soko za diane lo moko na penchi moko boy. Ba obaksela mo dose et démarrer. Mais ou azanelo côté ya moi tout ce qui na biso awa.